Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, madame, mbote, mbote, bonjour, et bonsoir, et pa bino nyonso, bozali. Ezali ngai bongo, frère Nabino, prophète Pembele Aziza. Naye liboso Nabino po, naye na message. Yangai te, mais message, e uti na oyo bino bobengaka kolonzambe, bamsu babengi Allah, babengi Buddha, bamsu babengi Nzakomba, ndenge nyonso oyo yoku bengelaka ye me mokolo pe mokonzi ya mokili mutatindi ngai. Boko seka boko loba bani bato balunga ko déranger bato makamane mais yoka nanu oyo ngana ye nango tant que message. Yoka na eko senga yo loko te, na eko sengo mbongo te, na eko sengo bilamba te, mutuka te, mais na ye ko ya ko yebisa yo pona ntina bo moyi na yo. Na ko senga bino bo partager message oyo. Ndeko tozonga na sima. Na yaka pamba te, bomona nganga pe liboso te boye, pona ko yela bino ko na yena message, na yena message. Non, elongi na ngai mona nga pamba te. Soki na yena message, prêtez oreille, pezala attentif oyoka pe obatela pona bomo ina yo. Tozongi na sima. Janvier 2020. Na yaki liboso na bino. Kaka na bilili. Na chaîne Oyo Aziza Pembele TV, so bokoti bokomona. Na yela bino message. Oyo nkola tinda kingaye. Alobaki na ngana kwa yebisa bino tozo kota pe to koti na zone rouge. Zone rouge. Zone rouge lingo lobanini. Batu bakukufa makila. Bibembe. Yebisa na basali na nzambe. Yebisa na bandimi. Yebisa na mokili ke danger za koya moto nyosa kota mabondeli bo banda ko bondela bo longo na mabepo eko épargner mutu te na sakolaki boyokaki pezali ba po bilili mutu témoignaka à partir ya lelo le 5 janvier dimanche à lelo 2020 tozoleka na zone moko rouge liko le balé. Et là, on est fêté d'abord, on vivre, on mérite d'abord, on est bazar déjà au Koufa. Ça passe à Bouman, on est là en 2019. Mais tout ça, on est longo. Tout ça, on est cool. Bazar, t'es. Par autant, on est là, on est Koufa, on est là, Bouman, et ça, ma stratégie, l'équipe, on va fêter, mais à Korea, on va enchaîner, on va assister à Bango. Yangwana, Ndeko, la salle d'Anzambe. Oye bisa bandimi bobenga bandimi pebenga ndeko na bozonge la prière tango ya bisengo sili to komina tango siko bozonge la mabondeli oya ko sala kebate to kolela makamusuzo zo yepa makama musuzo ko yela biso batu bamona tango pamba bakansika ka ndenge batu bazo sala ba ventir na ba réseaux sociaux ke biso news to za pona ba ventir non yana bato yo ba banga ka nzambe yana bato oyo baza ko tosa nkolo. À partir, il y a le 15 janvier 2020, tout le monde qui na Chine. Maladie à COVID-19 et bandi. Bato babade ko kufa. To kanisaki kaka ke ko suke la kuna et ko zala kaka kuna. Kota ba le 25 janvier 2020, to yo ko mona sikoyo maladie à COVID-19 et na Europe, na Amérique, na Afrique, pe mokili mobima. Bon monaki ba confinaki biso na banda pour bi motorisation to lataki ba masque pe to monaki bi bembe na bande ko to kufeli to komona somo ekotaki na kati na mokili tango bato ba se référer tango ba yiko mona ke message oyo ngana lobaki déjà na prévenaki bato yo balandaki yango bazalaki épargné na yebite na limite mutu moko akendaki soki liwe membaki ye c'est que ayokaki message malamu tatambolaki malamu te pe à travers maladie ya COVID-19 na zaki ko yako pesa bido ba consigne et geli bo sala nini pote nzambe apesaka provision na bilei makamu so atako lo makamu yebisa bato nini boko ko sala bato mingi bazaki épargné tout ezali na carte na chaîne de télévision oyo bato bafingaki tant ba yoki message bato ba cholaki nga ba misusu balobi ke to benga ba combattant ba beta yo parce que ozo troubler bato zo bande sa bato ba faux prophète mais message ça qui misala nango c'était déjà trop tard
sika na ye awa message na ye libino awa ya lelo le jeudi 13 juillet 2023 na bandeli message na ye libino ya lelo awa jeudi 13 juillet 2023 na 4h20 du matin na 4h20 du matin na lalaki nenge moto nyosa lalaka na se ya pongi na lali na yoki voix ezobenga nga ndenge moto soka lali ndenge tolobaka so moto lali azala kwa moto akufi na se ya pongi voix ezobenga me voix ezobenga nga na kanda moko incroyable kanda ya kosakana te donc na grassement na douleur eyebisinga boye pembele yoka message oyo nga na ye nango oyebisa na mokili yebisa na mokili yango partager message oyo ba roi ya terre ba prince ba président de la république ba ministre ba gouverneur ba député ba juge ya mokili mobimba ba peuple ba jeune homme ba jeune fille ba vieillard ba enfant ba PDG surtout ba chef religieux ya mangomba nyos ezalaka catholique ezalaka musulman ezalaka judaïste ezalaka imbanguiste ezalaka nini kaka ba chef religieux nyos na bandimi na bango que lelo jeudi 13 juillet 2023 tokoti na zone noire na 2020 alobaki na zone rouge sika awa alobi na zone noire qui est trop dangereux koleka kutu zone rouge noire abi pourquoi zone noire j'en ai assez masumu eleki bozo kende wapi mukili zo kende wapi bozo sala nini na mukili bokanisi ndenge bino bovanda na mukili oyo mukulu mukili azali te mutakoloba azali te wana voizo loba avec kanda na grimace nazo koloba ndenge nazali koyokela trop c'est trop maintenant na ye na zone noire mais kobanda lelo jeudi 13 juillet 2023 na pesi mutu nyonso occasion na opportunité na chance bo se repentir bo bongwana bo zonga tanke batu bo changer bo bongwana pour masumu eleki ndenge bozokende mukili non incroyable na sepeliti nazana kanda oyo nyonso babengi kaka masumu mabe eleki kobomwana ba poison bundoki ba trahison ba guerre ba famine masi na basi kobalana mibali na bali kobalana banyama kutu baleki bino na mayele bokumi kosala makambo basalaka te koteka bato kolia misuni ya bato na bana bato ko violer makambo ndenge mukili pe ba décision bozo na kati ya mukili esepelisi ngate yango na pesi moto nyonso ndenge nazali awa nazoloba occasion sikoyo à partir ya lelo jeudi 13 juillet 2023 abongwana a changé occasion yangwana po ete oya kobongwana na ko épargner ye oya kobongwana te na ye na kanda ya mabe liwa ekosopana pe liwa na kati na mokili pe mutu akokufa na mbeba akoleka na jugement moko trop sévère trop sévère ekolimbisama te parce que na ekopesa bino opportunité na occasion mutu sikoyo changer oya koyoka te nazoya bientôt là donc essaye bandi déjà c'est beau côté de la zone noire liwa peu n'importe liwa au mutu nyonso akokufela ezala na guerre bokomona na guerre bokobomana na baguerre ezala na nzala bokobomana na nzala ekoyela na bandenge nyonso na bepidemie na bino banani oyo bakokufa pe kokufa
oyo baboyi kobongwana bokozanga maya misu pona zo koboma épidémie ya liwa eye. Surtout, il a dit, surtout, les chefs religieux, les chefs de culte des églises, il y aura des morts et des morts parce que vous avez laissé faire, traîner ce monde au bout. Et vous participez aussi avec eux dans les péchés pour détruire ce monde. Et avec vos fidèles, surtout dans des églises, des mosquées, partout. Même judaïque, même yango. Oh, y'a quoi changer. A changer avant la chance. Na ya kaka ateke na pamela. Mais na pesivino, occasion, opportunité. Bobongwana. Ma beleki. Ma beleki. Wana kanda za koloba. Après alobi. Pobondima. Pobondima. Ke ngai nzambe nazana kanda. Na kotinda 3 jours. Je dis bien 3 jours. 3 jours wana ekozala molili na molili ekozala ténébré. Bokoleka 3 jours ya molili. Pobomona ke na anakanda. Ekozala 3 jours. Molili ekotele mana mokili. Pona kolakisa ke na anakanda. Oba ndimite. Bozela nazakoya. Yebisa bango. Na bandeli. Na peshi occasion peu opportunité. Seconde chance. Malgré ma benyo subosala, mais na limbisi, le jeudi 13 juillet 2023. Et à 4h20 du matin. Oh, y'a ko changer te, c'est trop tard. Yebisa mokili, yango bandeko. Partagez, 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 message oyo. Soki boko sambesa, boko sala banalise nango, boko sala ngona nzambe. Nana ye, ndenge na yokelaki, ndenge na yiko yebisa bino. Ponga na lalaki lokola bino pe bolalaki. Mais message na yoki, na koki kobomba yango te na kovana nango te. Oyambaka yango, malamu. Oboyaka, yokaka, mais l'essentiel, oyoki na matoi na yo. Bandeko, anakanda. Kombo nyo sobenga, sobenga nzambe, sobenga pe nzambe te. Mais mukula mukili oyo, atomboki, anakanda. Bokabola message oyo. Bokabola message oyo. Ezali sekite, bo monanga te, pe na yaka te, na saventrier. O ba yebinga, ba yebi. Soko yebinga te tuna, na yaka te, pona yako sakola ka bo yeba kaka mo sakolo moka bini, mutu moka zo prophétique te. Po ba lobango eza yanga te. Menga na zu message. Po eyela nga pe banda 2020 boyoka nga pe te na lekaka te na yakoloba. Wabatoi, boyoka. Wabotos, boyoka. Quel que soit nani, pesaye message oyo. Azalaka nani, kabulele message oyo. Tobongwana. Tosenga ngolu, tofukama tobanga. Mukolo, pe mukonja mokili. Atomboki. Bayera atomboki bisuza balokate. Sambe na mbia, mukonji na bakonji. Amona moko na moko. Abata na moko. Na remercier pe na tondi moko na moko. Oya yoki pe atosia monsi na kata na sala.